quoi et là mon évidemment sur le lobo zui li susu li baku ya kolona masolo bolingaka mingi émission toloba na émission bonya sengeli to monya matali actualité politique et Congo démocratique merci na confiance fidélité émission c'est moko na kanaki télévision ndenge toloba émission politique o mimaka basango ya makabai politique wa maele ba pesa makani expertise souci po Congo kenda liboso na kati mutu ya masolo apa kwa lelo bobi bien za la émission à débat kasi na motu ya lelo sengela ki tozana mona mboka Albert Dieka tozana mona mboka Maître Loulou. Mais Maître Loulou, non mon Albert Dieka bayete. Est-ce que Sengeli to kanga ba porte na biso to sala émission to lo banate? Te Sengeli to sala émission na ndeko a respecter programme. Il y a pourquoi lelo na mission to lo banato ambi nani mon mboka Daniel Safu Buche moni mvuluzi ya bandombe mon mboka mbote boyo makutanya pourquoi lelo. Mbote ndeko na ngai. Bandeko ba kota lokala. Okenda wapi banda bo uti Afrique du Sud ba beti ndeko Katumbi. Babi nationalité n'est pas douteuse. Moi, Daniel Saf, qu'est-ce qui se passe au juste? Te babeti nde Katumbi tenga nazalaki wana. Nazalaki wana. Biso tokendaki kuna nanzela kozwa engagement totalité. Parce que mona bayi politique ba signer engagement na bango na Moïse Katumbi. Biso tokendaki na casquette mibale. Na lobi ngai d'abord. Casquette à liboso babenga lokola mopanzi sango. Namona maema ko salama maeba ko loba pote nanzela mosala na ngai to panza pe yango eloko babengelinga pe kuna nazali pe moko ba leader na mboka ye ya ko sakana te baleki nanga kuna na campus basali sondage ya ba politicien na Daniel Saf bazo kendaka bazo soka politicien moko babandinga ina kamere réciter bimi na leki kamere Ozola nangai kuna na kendaki lokola leader. Yo landima loba papa lobite. Olandima ka mo cardinal lobite. Bino bilenge botele mapona mboka na bino. Bokanga monokote. Pamba te mboko eza bino bilenge. Bongo Daniel Safa mpaka. Elengeti. Oko tala ka malamu te. Na telemi pona mboka nanga. Tala biloko mibale ba mimelenga kuna. Na likamba koloba te ba beti Katumbi te ba beti ete. Tangu milulu elingo koma na suka bandeko na biso to bengaka ya diaspora bakoya na loyembo libanda Katumbi yote biso yote toboyo biso batachisa kandi biso batachana bakoti na kata isika milulu ezalaki mais milulu ekomaki na suka nde bongo nde Katumbi lokola mokonzi nyonso bakomema ye na sembo nyonso bake bazongisi mais politique nyonso alingaka bongo te akotinda wi naza na besoin batu wana akosola na bango na suka babetele suma boko kaka na batu wana asololi na bango o bakolobo ba menasake te bandeko bayaki bakota nde na kati ya milulu mais lokola baye bazali na kati ya milulu esengelaki bongo faut kozala moto ba répertorier pour na sécurité koboya kokotisa bangona bakomi kochama kende bakokota de force mais ça eloko mo balobeli bino te faut balobela bino ça ni mo Daniel Saf Marines américain mwana Congo mwana Kinshasa faza mwana Barumbu akenda kuna na Amerique kuna commando o Syrie bakei o Irak bakei aya koti na salle aumbi ba garde corps Moïse abimeli Moïse abinaye mobulute nalanda ko bisika no sokenda na landio na Amerika na moni yote na landio na Belgique na moni yote na yoki koya na Afrique du Sud mboka Mandela nde na landio objectif ezaki nini ya yema alobi Moïse yoza na makoki pesa ngai mandoki pesa nga makoki nga na bi tactique de guerre na bi tactique de combat na kita kisasa kuna na sisa mambo zoleka na kisasa ata lelo komi président na ba ebaza kuna ba police na ba généraux bakopesa libako ko kamamboka malamu te Moïse habite ezama kamba manduki te ezama kamba bwanya ezama kambo to kokumbela ngo lolenge kondo bande ko senga biso tango nyonso mener un combat pacifique wana balobeli bino ngote pona ko talisa ete baye bazali banda mboka bazana kanda koleka biso to na kati ya mboka biso nete sengela to na kanda koleka bango pona pasio biso to koyoka awa na bango eza lolenge mokote biso to kozanga ya kolia to kozanga ya komela to kozanga lo chiliki tala na yoki lipe mati lipe komi 300 to kolia lisusu te
tokolia lisusu ndenge nini tokolia lisusu te biso toza na kati ya sengele toza na kanda koleka batalibanda mais na kotala na mayele na batalibanda ya kolia bazwaka ata baza na pasi bango pe mais ya kolia bazangi ya mote mais biso mais peut-être ça gestion mabe tant lipe mati ya yoko abini opposition ndimta okambe koloko akamba gouvernement te mona moka wana opposition te na kolingana loba mandeko malobo ndeko po ayene mutu azolobela mimi concept wana ezali opposition présidentielle élargie basomba bango ndeko Kabila na stratégie na ye akoma na oya yeba journaliste yo bi yango ndeko Kabila na ndenge na ye yo posa journaliste akatumbi yo posa journaliste ya Félix Tshisekedi nde bat bako molo babi ndeko Daniel Safu akotanga su fachite comme Katumbi qu'est-ce qui se passe mon mboka yo tuninga motuna Katumbi tuninga Félix ngana Félix toza moto moko toza makanisi moko ngana za journaliste zela ngai nako koma journaliste Katumbi nako koma journaliste ya Félix mabeza mabende ezali so komi journaliste Kabila pamba te wana bako somba ona kaniaka kuna basomba ka batute yo yebi na 2006 biso to ngai na tiaka maboko na Jean-Pierre Mbemba apesanga kaniaka na tia maboko Jean-Pierre Mbemba bima président de la République bapesanga kaniaka pesanga kaniaka te tango na kenda ko tia maboko na Félix apesanga kaniaka te soki na kena tia maboko na Moïse Katumbi apesanga kaniaka te mais mosala nyoso tango zokoba na mosala na bakomona ope motote bakokanisa ko mokolo mususu te ngana ko bunda pona batute ngana ko bunda pona Congo na moto na Congo o Congo ko futa nga seko na seko Congo ko futa ngai e ko futa mwasi na ngai e ko futa bana na ngai e ko futa bakoko na ngai bakoko na ngai kombo Daniel Safu ko tika la seko na seko na bo makombo na nga pona libumu pona lia ndakala na lia pondu mokoleleki nako bunda bitumba lelo te nako bunda bitumba lobi Daniel Safu azali porteur d'une pensée philosophique et politique on a benga katango nyonso la réappropriation du Congo ba kolomboka balingi bazwa mboka na bango na suki site likama Moïse okoloba ngai Daniel Safu na beta kasete moto nyonso akotelema o akobunda pona mboka na kotia maboko na ngai soki Moïse akotelema pona kobunda pona mboka na kotia maboko na ngai lelo okoloba likambo ya nationalité eza somi abi nationalité douteuse oui italien oui batu bakoloba ndeko na ngai lembi ndeko na ngai tikana longola na Tshisekedi na mutu likambo nationalité ngala côté na ngo prison Daniel Safu talaka lolenge bakanga biso ba journaliste misusu bako kanga bango makambu na bango mais Daniel Safu ko kanga ma oya yezalaka makambu ya l'état oka outrage au chef de l'état a outragé chef de l'état mais na sala kangote lokuta be lokuta moto atangi moto azala mayele azabongo na botosi na bakonzi je maîtrise le civisme j'ai du respect au chef j'ai du respect aux autorités ata bango mo baza suba autorité te pona ba BBC légitimité na bango baza na ngo lisusu te likamwa nationalité ba komi ko bimisa Moïse Katumbi Jeune Afrique muta komite ye Jeune Afrique makambo ko lekala mboka na biso akoma kangote akeko kundola azu kanyaka toza ba journaliste biso nyonso to bindenge ni fonctionnaka azu kanyaka Moïse akobangisa bango moto au pouvoir ba ko banga eza Moïse bazo banga biso te to bimi na balabala masase beti bato bakufi bazo banga kaka te to sali ba ville morte bazo banga kaka te metala moto ba ko banga Moïse Katumbi bakomi ko banga pamba te ba yebi azana makambo misato Moïse Katumbi azana communauté internationale Moïse Katumbi azana mbongo na ye Moïse Katumbi azana popularité na ye biloko misato yango bazo banga o national likama nationalité na mboko bakolo belango ndeko Rodrigue yoza journaliste likama nationalité na mboko balobela kambo wabi ba carte pour citoyen et salama mobeko likunzi ya nationalité na mboko ezali tozaka na moratoire te na 1+4 na limbola batu ba ye parce que moratoire a 3 mois ngo tina mo yalelo si te mo Daniel Safu zela na limbola yo loi ya nationalité tozala ngo za 2004 tango tokela mobeko likunzi esengela yibongo to bimisa mobeko na likambo ena moratoire ko salama ya 6 mois na 1+4 après 6 mois wana tokena assemblée obosani likambo ya kulutu nanga José Makila ko telema likambo nationalité nde bongo kamere bakotia moratoire jusqu'à l'infini jusqu'à ce que toko produire une loi loko les maladi bango moko babelaka kino lelo mobeko na likambo nationalité ezalaka te
bazui yango wapi koloba ke Moïse Katumbi aza congolais te. Oui, soki balobi azalaki na aza na nationalité italienne pendant 17 ans a renoncé il y a une année. Donc bazo reconnaître que aza nationalité d'origine eza Congo. Batika likambo nationalité. Ndeko, soki tolobi to o bana kisasa balobaka. To panzanteke na likambo nationalité bakokanga na tongo. Onorokuta kulutu na Frank Dion. Tika biso toyebi batoyo bakolukaka biso ni tokosala poto kanga su Daniel Safu ni tokosala nzoto komi kolemba na zana no elenge lelo kangami batikio lobi okangami batikio na pe na bana na pe na mwasi mais lokolo ezali kamba Congo moi to lemba ezalité lokolo ezali kamba Kimbangu kobosa na te bitumbo Daniel Safu azobunda boko benganga mvuluza bandombe te mvuluza bandomba liboso ezaki Kimbangu te ye moto atelemelaka Leopold Det ozola nanga bitumbo tozobunda eza bitumba te bapesi biso kaniaka to ba biso sobunda sala boye nous ne sommes pas manipulés, c'est une conscience, c'est une conscience à part entière ya mboka na ngai mboko eza mutu te eza yo eza ngai eza koko niangi te eza bitakwira te ola muki okena top Congo lo te eza mboka ya yo na ngai. Moi eteni ya pouvoir obazu yango likama nationalité batika Katumbi mais bon likama nationalité ceux qui savent na lancer kama Afrique du Sud mboka ceux qui va bandi likama nationalité toko panza nteke ekozala soni na mboka ye yo kene na armée tala bana ba ko kamba armée kene na police bana ba ko kamba police kene na gouvernement kene na administration na repeso ka likamba ofida de oruguisa uta kota wana uta 1+4 kaka yazala kana moto muso ko sala sikala te to panza nteke nako koma buku moko mama kokinde zate. Qui sont ceux qui nous dirigent? 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. On habitue à l'État. C'est la nation 6 nako koma buku. Qui sont ceux qui nous dirigent? Atanga wapi? Mama na nani? Tata na yo nani? Banani baninga na ye. Azwa communion wapi? Azwa baptême wapi? Eza mawa. Na komi na niveau 60% ya buku wana. Eza mawa. Buku wana na limite ke bima awa. Fait bima libanda mboka. Aujourd'hui on peut prétendre débat sur la nationalité, batiango za la débat national, si la nationalité. Total a oba kambi biso. Ndeba bana kisasa balwa to panzanteke. Daniel Safu to panzanteke, olingi to panzanteke siko. Émission sur siliba kangayo ndimi 100 millions de dollars mon mboka Daniel Safu. 100 milliards. 100 milliards plutôt ndeko Katumbi alobi soki azuki boki bokonzi à l'état. Et puis 3,5 millions d'emplois. Mbongo ko uta Daniel Safu Buche. Voilà. Eza wana za mbongo katanga wa bandeko pe perdre bakol ba kenda nango mo mboka Daniel Safu. Mboko yo moto bandi ko punza ngo Leopold De. Apunzi yango. Apunzi pendo ko punza. Leopold De akei kondo Mobutu aye. Yi akomisaki yango bombono. Oko mona Mobutu te. Ce qui est anniversaire, mon conducteur azo foule loka pema. Maréchal, président fondateur, ako foule loka pema. Et si ke bato bako ka pasi, mbongo esengeli basala nzela matadi ya ko sobela ngo gato munene, ina mama bobila da batala omoni mama pa moni bino soni. Osola na ngai. Mais lelo yo moto alobi ngai soki bopesi ngai manda yoko pona ngai nakoya na 100 milliards de dollars comme budget ya mboka wana komi plan Marshall ya ko construire mboka te oui bien rera munene ya Kondo Laurent Désiré Kabila na okaka bato bakomisaka ye mbala liboso na mona rebelle komi héros islamika na biso na Congo a akoloba alobi nous devons reconstruire le Congo na bisa mama na mama papa a salaire. Le Congo n'est pas un pays à reconstruire, c'est un pays à construire. C'est quoi? On n'a jamais construit l'homme congolais. T'as la Belgique, atika kabiso wana ba main d'œuvre, ba kalaka ya solo bazalaka pendate, ba tonga kande moto, ba tonga kamboka kaka na nzela te. Soko tongi moto wana nenda ko tongela onzela, moto wana nenda ko tongela onzela kelasi, moto wana ko tangiso bana, bino botongi moto te. Avec la discrimination salariale, beaucoup de la reconstruction, l'obiso qui biso to zimboko to la construction. Et zerera munene ba corriger yango. Plan ba rosala, ba to PPRD,
o ba kosala ba obe minako ba corriger ponga na corriger ka bango kaka balo ba lisusu te la reconstruction du Congo. Non, la construction du Congo. Le Congo n'a jamais été construit. Le Congo est resté dans sa phase destructive. Il faut le construire. Moto aye a lobby ngai Moïse Katumbi naze lombe soki bo pesi ngai bo konzi bino peuple pona peuple ne yende moto asimbi bo konzi na koya na budget 100 milliards na kwanzi mutu na bongo bato ba ela biso 4 milliards 5 milliards bazo komisa pe le budget de cette année oh là nande ko mositu ngam na mati budget na 5 milliards Sami badi banga pa bi ba opité comme on fait na basi nyoso ba robota kotanga akomba mutu wana te bato musu kotanga bakombo na bango ndeti Sami badi bango tanga kombo ne poani wana mutu wana Sami badi banga onde tozo solo la bonde ko nga limbisanga okotanga kombo yana yo linga batanga chiba la pose pela Maître Gims na repese information bato ba kamwa yebisa ba imboka bosi ko nga na za journaliste na landana yebisa ba imboka Maître Gims musale kufi musale kufi nani ni mwana mboka akosala musala na kuna maleme kufi nani il serait na lobby yango bien na lobby yango na conditionnel pamba te bino bozamona boke na c'est ça il serait devenu dans les jours à venir aveugle wana na lobby yango tango na yebisa bino ke Tshisekedi akomi mukishi o tozo ka ba dédoublement ba parti Tshisekedi yo mtolobaki na tanga ha nazongisa voilà kombo kondo tango zo tanga ngo foko tango na boto sinyoso Tshisekedi pas baluba babengaka moto akufi akomi molimo mukishi lelo Tshisekedi akomi mukishi tala makambo komi kosala bato balingi bazwa oyo ayebo konzi omoni makambo komo komela bango quoi non ba na ebisio mikolo ko ya dale sa fio comme tuna mikolo ko ya kama na moka dane sa fo imboka bakola ndesengeli basosola dédoublement à parti politique balobi Kyungu a récupéré Inafek nae vient Ndundu a récupéré PDC nae basusu ba récupérer ba parti na bango mais dossier il y a IDPS na dossier il y a MCR Lumbi ba déjà en suspense na moya or que les autres les 26 et sengeli senia pe biso ba liste ba plateforme na ba liste ba parti politique autre que na maponomi le 23 décembre 2018 ndeko na siseli kamba 100 milliards te ya oyo Moïse Katumbi azobezaka 100 milliards te il propose aussi 350 000 emplois. Il propose aussi loyer dans le programme. Tala bateau bazu pouvoir ou ta bazo pouvoir garantie na biso ba locataire ben na passe 10 mois 12 mois. Atoki kimbuta lobby la garantie c'est 3 mois rien ko le panga webiso le pango ya ngai. Balandela ki biso batute. Mais ndeko wana ye na moi mayele na ye abisa milliards mosala bandako bazo bangaye biso baeto ko bunda pona Congo soki to moni moto o majorité akoboya ye biso to kolinga moto wana soki majorité boyi moto wana biso to kolinga ye lokola bango baboyi Moïse Katumbi to ko tchaye maboko to ko sunga ye na kozonga siko na mutuna na yo ya dédoublement parti politique dédoublement likambo nationalité to tchanga côté dédoublement parti ezali zela la soki solo komoko ye justice congolaise tanga condamné Moïse Katumbi affaire stupide, condamné en tant que Congolais. Il a été condamné comme Congolais. Hier, Moïse Katumbi a géré Katanga pendant 10 ans comme gouverneur. Botikala koloba mokolomo tas étranger. Ah! Boko tali sabiso ke bokamba mboka na ndenga mabe na zunguluke. Boko tali sabiso ke ba payande ba kamba mboka oyo. Eloko bolingo la kisabiso. Bolingo fongola biso mamisu. Ce qui le lobo moni Moïse, bongo bino na kati wana. Yango na ebisio likambo nationalité, bayi majorité batika, toko panzanteke. Moi moka. Alors, tozongi skola likambo ba parti. Développement parti politique. Ndeko langai. Pouvoir oyo ya Kabila oyo. Izana bibundeli misato. Lokuta, corruption, intimidation. Na kati intimidation na zuko boma et consort, ça fait partie des intimidations. Po bobanga bo lemba. Mais bako kamo. Tango ba épiscope banganga nzambe ya biso catholique l'épiscope na so le combat lobby le combat devient mystique obe ngolo bani moto yebi ke so na ke marche ba robeta nga masas makei moto yebi ke na ke émission ba kipe ko kanganga makei kaka c'est ça la dimension mystique c'est-à-dire que molimo muto komi ko bunda nzoto za suna tina Rossi ayebaki nena ko kende boy ba ko beta nga pe lisasi oyebi ke batebele ba yebi yango te na kozonga na mutuna no Rossi na ba Jakinda la ba sportif ba yokala kana 23h ba kene ba benga na bato ba beret rouge na Notre-Dame
biso topekisaka bango botika na basango bapekisi bango de biso za ba sportif Rosiobi kaza sportif baboma Léopard kaza sportif judoka bapekisi bango bakutana na triomphal pour bakoma kuna tala bango bazaki bapake babeta bano babere rouge bapekisi bango tika bango basala buzoba na bango basala buzoba bokokende na esiko eza privé l'église est privée na babere rouge bokoti pona kaka bozwi mwa kaniaka bino babilenge ne batemelaka mboka lumumba bakomisaka azalaki elengeti lumumba azalaki elengeti oyo bakomisaka ayaki elengeti bongo bango bilenge lelo bazaabi bakokundama bongo bakombo na bango ebungi tala biso badaniel safu ate obomi ngai kombo etikali seko na seko pona nini na bundi bitumba mboka na kokoba na kobunda bitumbana na kozonga siko na motuna na yo. Il y a pas de dédoublement à parti politique. Ezalo kuta bakomi na. Donc ça veut dire que l'accord est maintenant appliqué. Bon ben on va c'était accord dédoublement donc na climat de sengeli de crispation et seulement masolo ba parti politique ici là. Olenga ngo yo gibino. Ay bon iyo to kendega no. Ndeko soko bunda na dictateur et sengelo za la maele. Soko za maele tabana ko lakisa ko mukomusuka komi démocrate. Bakomba démocrate. Accord au monde organisé accord ya bango moko basala. L'accord n'a jamais été appliqué. Vous avez la décrispation io. Yango te ya ba parti politique de douloureux si limon na mboka. Babi Pierre Lumbi azalaki na arrêté te azota mo kanda moko te kota saka MSC rezaki aye. Zila zana ebisa onde kolanga. Bongo lelo. Ce qui Pierre Lumbi azaki na mo kanda te. Bongo ba PD sona bo dédoubler ka ngopolani. Liota elenge Sony, namoni aki atie couleur na place wazaki yepe président PDC. Sony, tala bato balandaka bato. Na omona mikomususu PDC liota fani na bato. Oba membre parti na ye. Siko bato na bakolanda su PDC mo kaka po elongwe. Eza lokuta, ezala ki façon ko affaiblir bandeko. Eza façon ko affaiblir IDPS. Na loba ngo tango nyonso IDPS eza parti Nzambe. Nzambe mutasala parti wana. Pa Nzamba mona ki pasi na mboka. Mobutu Zabolo, le lenga ko kumbela bato, le lenga ko kambela mboka, esengeli bato batelema, nzamba telemisi bato. Baliaou, bambwakiem, bakibasa, atelemisi bango. Ils appartiennent à Nzambe. Ce que zaki Nzambe tene se kufa, mobuta mille moyens. IDPS qui basa o. Yo salama na vocation, et salama na nenga ba kopiti. Nazana ndeko na ngai, ayoko betela ngali solo, ba bengi biso na directeur la cabinet chef de l'État. To dédoubler idémon. Ozola nangai basala idémon mususu ba pesa ba moyen. Le kolo bazaki na conscience. Na kati ya groupe na bango moko azalaki neve ya nzanga habité tout sala boité. Ça veut dire que ba dédoublement parti politique et salami nyonso c'est au prix de la corruption au vu aux yeux de tout le monde. Ba pesio kaniaka sala parti. Sonité. Yondi mi Pierre Lumbi na boanya zalango ayino sala parti ezala yete ezalukuta. Mais ce qui est loyo, bah quoi ici les camarades de dédoublement des partis, bah il n'y a pas sa sens na olengankoi. Il représente rien, coquille vide. Olengankoi représente rien. C'est le fruit de la corruption. Bah on a bâti balan zenzen. Et ça corruption de commissions bango sikana. Tant que ça corruption, bah comme il bloqué. Parce qu'en face na bango et logo baso kokate, bah bengi yango résistance. Tant que benga na émission. Je viens en tant que résistant. Je viens en tant que journaliste engagé dans les combats de mon pays. Je dois libérer mon pays. Surtout traduire le libérateur de la race noire. Tu peux pas escroquer notre peuple comme ça. Donc, oh les gens sali, na cinématologie trompe hey. Ozola ngai, otali sabatondiye loko ezana bosolo, mais lokuta na kati. Ba olenga nkoi bachi bala ba somba bango lokola to somba lipa na wenze lipa o combien 300 pesa ngama pa mibale Thompson o combien 500 pesa ngama piko Thompson wana batuana on appelle ça la crise de personnalité. La crise de personnalité yo lo bien te pourquoi biso ba somba biso te yo kanisi biso ba luka biso te yo kanisi bazaka ne sengote ba mona Daniel Safa comme communicateur ya majorité lokola papitamba ozola na ngai ezama kamba lokuta na landi papitamba na télévision o MSR ezala parti à Kabila oh Kabila ezala na parti toyeba ki yango te bongo PPR ke yiwa
bongo lumbe lumba ba parti wana ke wapi batika makamba lokuta soko moni bango lelo ba kwesi likamba dédoublement mobeko lobeli yango dédoublement ba parti politique ezalate mais bango ba contourner mobeko po batosaka mobeko te et pas na bango mobeko zelo ko pamba mobeko koma police na bango mobeko koma justice na bango mobeko koma armée mobeko koma maloba na bango yo ndimi mboko a solo solo okomona moto lokola koko nyanga la mukana tonga lobi na zui terrain oyo na pesi ba député yo mboka na yo c'est un bien commun monsieur c'est un bien commun félicité ndeko Kimbuta penta abi ezaka ba maraîchère utakala mutu koti suma mboka na félicité te ce qu'on tali koko nyanga tali Kimbuta c'est qu'on appelle l'absence d'un état de droit na benga éviter son bengi président na gouvernement ya ozalate c'est comme ça vous autres traiter président na bino bongo donc mutu nyonso to ko benga président alo bien wa mboka na landi na Molière na landi na moyo landi maloba Kimbuta te yebisa ba imboka bandela yebisa bango ni na ye koko nyanga éviter son bengi pe président na gouvernement ya ozalate je me suis dit oh le gouvernement question ça la manoka bongo président aza muninga na bino to aza président ya mboka ya Congo mobimba vous pouvez respecter. PPRD bazo pese respecter. Na kanisi biso nde ba résistant de tozo pese na mwanda mba respect. Papi tamba le la télévision lobi oh MSR on les a partir ya président Kabila oh boy ba pe ko défendre mon continent bino bozo défendre mabe. Bango so ba pese bango moko mukie maloba mukie. Mongo belé malobe belé. Pour la nini bongo. Et ça peut mabe ba ko ba pesa bango misala. Muta sala kate raisonnement ezala bien. Papi tamba sala ka. Communicateur de la majorité. Eza musala wana. Eza musala. Kutoko na to fan sabna makanception na dossier wana limité ya la parti politique. Zala si ça. Suksa mambo. Nyoso to neza tripotage. Ba parti politique eza na batu nango. Tout ça Kabila za na théorie moko. Onga na bengaka la théorie de l'usure. Et umela. Likamutango umeli bolembi. Ah, ndeti umeli ka to sala kaka. Bayebaki yango malamu ko dédoubler ba parti politique eza mabe eza soni pona bango donc vous dirigez le pays na ndenge ya ba tantôt plutôt na ndenge ba imer bongo mobeko likunje zalaki wapi na tango ba parti eza ki dédoubler liota siège à PDC pendant que ça parti ndundu mobeko likunje zalaki wapi donc boko kamba mboka na mobeko likunjite boko kamba mboka na corruption kaniaka neti liota eza corruption sikoyo longoli couleur donc ezalaki ayote bobuka ki mobeko likunji IDPS kutu batika la bango ndena lobyo IDPS abi dossier nango za suspense yokana bisayo bakenda na justice yokana bisayo IDPS soki bakenda na justice na kondana ka bango IDPS akokena justice te IDPS eza parti victime et que na justice la gamu yokena justice ya Kabila bakolonga binoti bato bazwaka likenza okena justice basala erreur ya makasi bayebi bitumba IDPS malamu te ozola nanga bayebi yango te IDPS akokena justice te na pouvoir oyo IDPS aza na niveau ya résistance aza na niveau ya engagement pona IDPS batika na bango on les a parti nzambe IDPS ba parti za kabo Belgique parti nayi Kibasa oye Mubake na de bonhomme suka batu bayebaka légitimité zesi lelo IDPS yo ke nkozwango na nazo incarner IDPS Félix azo incarné IDPS. Toko ke na congrès na bana na ba mikolo biso no soyebi ke non Félix ndazo le ka président. Tango tozo bima ko tunake ko sala banderole na na tiena bandal. Votons tous Félix. Na congrès kuna. Yo mtolo bina ko lobela so Félix te. Wala ndeko la ngai. Wala ndeko Tshisekedi atikela ngai. Ozola na ngai wala ndeko la ngai. Mais lokola nazali journaliste, nazala kati ya mokandata IDPS. To nazoka ba décision, nazala moi pembeni. Mais tango nyoso likambo IDPS na telemaka. Pour la kolobela yango pas en tant que communicateur le kola ba papi tamba o biso to koloba lo lenge ba bilenge ba telemi pour la mboka la bango ba koloba pour la libumu pour la kanyaka musala pété ba pesa ba ya ko pesa un sale travail obi travail yango ba benga un tox musala salité o intoxique rabatu na lokuta na ba réseaux sociaux donc bana na ndako ba bi ke papa na biso papi tamba hein asalaka place asalaka za communicateur de la majorité on a sonité oko lekana nzela batu bako tala wana nani asala raté communicateur de la majorité et comme musala otambola rabé na betando ike na ba télévision na ba réseaux sociaux tika musala na profiter de émission pour na bisa papi tamba to ko néantir yoti na suka qui ne représente rien ici dans cette ville de Kinshasa biso bakolo Kinshasa ba teke umbu
Obiki na longwa quinoa. Ba mutu to comme onga quinoa. Onga quinoa. Na longwa na roma teke umbu kolo mabele. Tozongi skola likambo ya dossier ya site maraîchère ya limité Kingambua. Qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce que bon ministère y habitat et ça en a rappelé affaire foncière mais de attribution on a yo fandi na kisasa oyoka déjà mutu kombo koko nyangi atandi ngotangi bakela sinayo oyoka kombo koko nyangi oyoka kombo na te yo za journaliste na ko tuna pe bana kisasa biso to tangi école primaire non moi mboka to songa na ba fait kasi na songa na za ba fait moi mboka koko nyangi ministre ya habitat urbanisme ya habitat professeur aza professeur Lukuta ceux qui sont surtout engagés des bangana Lukuta au Japon avoir une charge d'horaire ba congolais baza pendate ana charge d'horaire te professeur na Japon tangi sa courni ye koko nyangi professeur na Japon oh mboka Lukuta la Lukuta ce qui est professeur na Japon quand la professeur des apostles c'est une passion a charge d'horaire na campus a charge d'horaire na une équipe akeneta kotangisa na IPC na mona kande oneja marika sama ya pesa kata mwa cours na kibudi ya wala na ifasik na nina na isipa bongo ye azwa charge d'horaire Lukuta mboko ba komema biso na Lukuta lokola toza bazoba tokoyeba te kota na internet na école ya loba université ba Japon tout là Lucas soko mona koko nyangi ngala sala ba recherche azalité apesa bino université koko nyanga za professeur na Japon te pona biso ba kinoto bien Liverpool ozola na ngai beta biso Liverpool tozonga ce qu'on a dossier wala ndeko dossier na bino ozomona ngozolo ka muke bitumbo tozobunda na mboko zali kama mabeleti tala esikaye bapunzi mobeko likunzi bato bakomi ko bima bango nde mibeko soki mokonzi aza na légitimité na ye a imposer ka vision na ye bato baza nzinga na ye barobanga mais soki mokonzi aza sur na légitimité te akomi ko compter na bato baza nzinga qui vont continuer à aller sous malamu te yo ndimi na 2006 to na 2011 tant Kabila zaki na légitimité motoneti koko nyanga koleka et puis au kosi président asepeli apesa ba député cadeau mwana bato makamususu pe Kabila ngo bakoselaka ye to landela pe malamu mwana bato alobaka te to kozela ye pa lobako lobate mwana bato président apesi ba député tant ba ko tala ba député babi ezalo pourquoi ko kosela ka président yo binga bakanga na matali na likamuni babi na fingi président na finga te mokolo ba journaliste ba ke komona président pona ko senga Kabila te ndeko na biso safa za na prison oyi ko sali sa eta bima Kabila yebaki makambo na te omoni lokutezo ko kamba na mboko ozi ba député na zakina ba problème Miller Lutelo de on kus ba yokani na ba réseau na ba ona puela ba yokani awa na Kalev Redok mutako kangai ngai journaliste na ko na mbeba mutako kanga Redok service à renseignement mutako kanga me ngati na parquet pendant que police ezali tala aner nenga zo kumbela mboka aner ne mutako mi justice bako kanga ngai na matadi awa bakainga lisusu awa o ba enleva kingai na colonel Ilunga ya Légion Pire mena ko na mbeba bombe mangana mboka bazuziti bino bombe mangana mboka ba ya ba policier te eza Lukuta mokolo mote Kabila ebisa ekoko nyangi soki ye Kabila ebisa ekoko nyangi ale kaloba to atinda bato na e silence radio wana babenga ngo ba cop o koko nyanga sala bandi lelo te na ebisio mboko eza kimbango makila kimbango komi ko sala makila Tshisekedi komi ko sala makila mulele komi ko sala makila batu nyoso babunde komi ko sala ya noirite ya bakanja na mwono webike makila eza makasi Rossi aza makasi makila Rossi na makila Rossi komi ko sala eko toka ye koko nyangi nao batika basango mutakalati ye koko nyanga leka tala bango na ba chapele basango bazawana metala akwei na ba déclaration incendiaire nete soki bo sala marche koko nyanga leki biso peto ko marcher ministre Choko achaka Choko ti ministre achaka Choko opakola bambi na sepso moto ko pakola bambi azana posa mukili makasi mokolo moto omona nga Daniel Safu na Choko pona azana bitumba ya mboka nange kendo boso ministre Chaka Choko ce qui va bien monter ministère ça veut dire être au service de au service ya ba les apostolat
bango ba commission musala ba commission cop ba commission carrière mbula la mbula zalaka ministre pour nani ba récompenser zala la sisa arrogance ya Koko Nyangi et koboma bango awa na élection aza deuxième personnalité majorité toki majorité lobi me kam morote bango ba député ba repesa lupango mandat la bango c'est silati o ba rosala la biso eza ki gangsterisme baza sous ba député. Ils sont tentés de escroquer l'État. Mbongo l'État zo futa bango esengela ete bazo yango. Na faut pas continuer le vide. Bazo mbongo ko futa bango, basombela biso ba farine lipe zonga na 200 fois, pour lipe comme 300. Bazo mbongo na basombela so ba baril carburé kita. Na simete ba pesa ba député mbongo, ba ko mener vie na bango des autres ba bimisaka mobeko moko te. Yo ba la terre et le sous-sol. La loi Bakajika, azalaka député. Bakajika. La loi Bakajika, la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Motowana Bakajika. Azalaka député. Oya biso, mobe koni ba bimisi. Car balakini. Y'a qui député. Ah, Fimbu, y'a qui député. Qui député, c'est un travail technique. Le lo bana qui ça va voter. Bato nyoso bazawana. Bobeta bango Fimbu. Bo voter bangote. Bo luka bilongia sika. Ce qui va voter, n'a pas voté na bino bango. Moi na ko subisa na ina peso moi eloko moi moke poto subisa na banzete émission ke malem masuka masola poko alelo. Dossier il y a plateforme toko sangana unité pour nani candidat commun opposition politique et démocratique tout le monde qui ndo kizenga quelque part. Tout le monde ndo kizenga quelque part. Atindi mo mboka Adolphe mo zutu pa ndo cardinal to comme balongoli bango. Candidat président de la République. Non, on est à l'Okuta. On est à l'Okuta qui est candidat président de la République. Na maël Lénine qui est déjà à retraité. Oyebi na misala. To na ba parti politique na biso. Soki moto nzoto esengite akoba na musala abendanaka. Abendani atiki musala ba misusu bakoba na yango. Kinzenga si abendanaka ti. Kinzenga za suna makasi ya mayele te. Azasuna makasi ya solo te eloko batu bayimboka basengeli basimbe zali nini balingi bapunza parti wana les partis des nationaux les partis des patriotes balingi bapanza lolenge moko moni ndenge bapunza balinga bapunza IDPS lolenge moko moni balingi ba affaiblir no ba dédoublement ba parti objectif nango za nini ko affaiblir ba partis nationaux ndenge moko balingi ba affaiblir n'est-ce pas Palou. Ils se sont rendu compte que les Palou c'est aussi une force. Ils se sont servis de Palou. Bango ba utakiwa, bango baza afdels. Ba uta wapi? Ya uma mnabiso uma nationalité. Ceux qui to panzin teke. Tozo c'est la bango. Omoni banda ba ndima ba nationalité ngana mbalemoso na leki. Likama nationalité na bisi bana kisasa. Ceux qui majorité bandimi to panzan teke. Bolemba bibembe na kisasa. Ba biso musu ba côté biso na ndaba beti biso masasi. Mais ceux qui vont continuer likama nationalité. Oh boy. Ah bango balobela likama nationalité ou tato bazwa pouvoir na mboko. Merci beaucoup Daniel Safou na lingina beta sete na likambu ya Koko Nyangi. Koko Nyangi asala ba aventure na ye. Ba déclaration na beta sete. Zela nazo beta sete pardon. Koko Nyangi asakanaka. Akolega na télévision asali ba déclaration. Biso peto ko sala marche, ba sala ba marche. Ba déclaration na mbongo bimaka. Mbongo bimaka ba contrecarrer marche ya nini ya ba résistant mbongo bimaka. Bo la mkana tongo bo sali marche, bango ba sala bango te. Lukuta. Ozola nanga, ozu ba tundu ba Koko Nyangi et consort, ils travaillent pour leurs intérêts. Na biso le komo. Ceux qui mokonza za la légitimité azaka makasi. Merci beaucoup Daniel. Mais ceux qui mokonzi légitimité sili ba collaborateur ni makoma makasi. Na beti c'était na likambo na parlement. Soki bino ba député solo bo bengisi Koko Nyangi te biso ba imboka tola na nzela mituna na biyano toyeba likambo ngeza ndenge nini ya terrain mokonzi ekozala pasi mingi na kosuki sapona koloba Koko Nyangi tala ngai na longoli chapeau osala makambo na ba cop mais keba na likambo mabele o toucher likambo eza oyoyo ozo perdre na crédibilité na ki bo continuer yo ko sakala na mabele te. Merci beaucoup Daniel. Merci beaucoup. Koko Nyangi tokotika yote. Merci beaucoup. Pour la toucher ma belle na biso. Merci beaucoup. Biso ba teke umbu to telemi. Merci beaucoup Daniel. Merci. Merci de vous sozo ki lelo libako na masola poko lelo. Tombeki Daniel Safou Buchemu ni mvuluzi ya bandombe.
badaki masolo ebele ndakisa fin ba dédoublement ba parti politique n'école Congo démocratique eza fin te on eza trompe bazo continuer ba aventure na bango nationalité to suki ya wakimi encore na botama bino au revoir merci.